aza maman nanga botinga anyokwa mipo nanga naza pona salelo maman nanga tika makala maman alokota ba plastique keteka pa futela kami ya opa mais arrivé na msala na comme so na fandi na bami na ngai ya msala bayoka ngai sola nzoto onga moko na miyoka yango te ayo bala mama liboso na bali même akimi ngai ya biso odeur na obimisa yango te naye nafanisa mama aliyebisi mama qu'est-ce qui se passe na nzoto na ngai nde nazalaki naza subongo te mama alobi kende oluka bato basalisa bokoko basalisa pour que sonango meka mpe kosila basalisa na bafaso nyonso papa esimbi te naolinga mobala mibale naolinga mobala mibale memo mwana pardon atonga mama ona ekokwea na se ya makolo ngamu nabotaki yo yokelanga masunganga ngamu nabebisaki oboko masolo bongo osalaki association ya bandoki nabotaka mwana moko nalingai te naboma yo yaya nalingaki te naboma olimbisanga yokelanga mawa nafuka mipango naza mwana nokotika ngai te Fallait attendre tout ce même maman ngati. Fallait attendre tout ce même tabota ngati misanga la mokili. Maman maman mtasanyo sepuka mesolo. Oui, c'est maman. Maman. Papa Vanda s'il vous plaît. Est-ce que vous Vanda? Ce n'est pas normal. Maman. Est-ce que vous Vanda? Koliali kelimbana bato mokili. Solution ezala tala bakosi au départ ke dikelemba eza ya bongo nzoka bazoluka nde bavi na kati ndenge bango bazoloba makambo ya solo oui c'est bien bon eza solo moko eza spirituel donc c'est un esprit obatie kati na ye yango moni ezocréer makambo nyonso mais mama déjà asali malamu ndenge atubi un Jean un neuf ezoloba bien que soki mutu atubeli masumu na ye Yesu Kristo aza fidèle pona kolimbisa ye pe kokangola ye na mabe nyonso. Balobi désormais bravo Jésus-Christ eko kita na Lubumbashi bana Kolwezi bana Likasi Chic Mukadi aokita sur place na kati ya Lubumbashi bana nyosa golf wana Lwala Balikasi tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kala mingi te awa na Lubumbashi. Je crois olingaka bravo Jésus, olingaka Thomas Fabien yo azoya. Bien-aimé dans le Seigneur na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunyo so ya mité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, toujours construire pour na bana na baza na place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na l'église, toujours tonga a cadre moko pour na bango, pour bango pasa luka bana nyoso ba sepela. Bien-aimé dans le Seigneur, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon ezali mal boulamu abandé pour ça pour apôtre.
bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venu interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo totongela bana ne sika nzamba kozanga te kopambola la génération future na yo parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup tout continuer œuvre tout bandit et que les rapides nzamba kozanga te kopambola. Je vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba mbote na bino. Merci na lolenge bondima pe bosepela na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Na pesi bino encore une fois merci mingi. Yo s'abonner na noter, zoata ko s'abonner et puis activer cloche ya notification. Pose kama notification ya ba émission nyonso au cas où to publier. Merci mingi na sponsor na biso officiel nga le bara toujours que Yenda Zali sponsor, il y a émission Oyo, Bravo Jésus-Christ, ainsi que cette chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Et qu'on ressemble, bato barotambola selon volonté Nzambe, bato bakobanga Nzambe, bato Oyo, barotambola sembo. Donc voilà. Un grand merci encore na combat sponsor nanga Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nanga bonsal. Il y a des sponsors officiels, il y a émission Oyo. Bravo Jésus-Christ. Je tiens à remercier encore tous nos partenaires Oyo Bandima qui paient ça $10 na bango chaque fin du mois pour nous soutenir émission Oyo. En tout cas, cette émission, mesdames, messieurs, est que Sungaba Nzambe, est que Teya, est que édifier, et puis est que faire changer, est que ça la évangélisation autrement. Bango Babolingo, tout soutenir émission Oyo Nzambe à Rosangate, Kopambola Bino. Un grand merci, Nabino, membre Nabiso. Il y a un groupe Tokomi Bongo 115 membres au ndimi déjà yo polingo comme membre ya émission au toko na groupe na biso WhatsApp kuna to partager moi le banzambe moi partage moi remarque pour na émission au qui de liboso nzamba kozaka te kopambola yo matoni mingi na ba opinions basi ba contribuer pour na moi oyo ya mars mois ya février to kota siko mois ya fin mars pour to peut-être ba $10 ba o ba pesi en pété bo ça sorte que bo pesa Nzambe akopambola bino. Merci mingi na orphelinat Sheila Mwanda ya mama na biso Sheila Mwanda depuis États-Unis. Nzambe apambola na bola moko sala bana bitike. Merci na orphelinat na yo muto nyonso linga soutenir orphelinat ya mama Sheila Mwanda to bengaye en tout cas yo samala mingi numéro na epesa affiché et ko na ba spot publicitaire to benga mama Sheila po ete to sunga bana bitike. Ainsi que na coordonnatrice na ye mama Ornana na Passion Beauté. Na PCP Pasteur Stani Mbote depuis États-Unis. Pasteur Willy, beau-frère Nanga Ningara Mingi, Pasteur Willy Muntamba depuis États-Unis, na PCP Mbote Belé. On a beau-frère Nanga Pasteur Willy Muntamba, na PCP Mbote. Na PCP Mima Mwasi na yo, Sika Zoy Mbote Belé, ba gros bisous. Na Bino et Sika Bozambi. Na PCP Mbote na maman Nangai, maman Marie Ngalola Chantal, à tellement aux États-Unis, bon séjour na yo, ainsi que ya Tata Mwasi Nanga Pe, Rosie Pemba. Ainsi qu'à son mari, papa Alain, mbote na bino esika bozambi. Bane ko bolingo pona zo tambingité, je vais dire bonjour na invité à Mkwalelo. Maman bonjour. Bonjour papa. Sangoni. Sango malamu te. Sango malamu te. OK. Na moni oye obenga kibiso oleka na émission na biso. Lolenge nini ou découvrir émission tout d'abord. Émission na yebe yango pona tala yango na TV. Na okango kande bato baloba epesa nga pasi nga pena leka pona loba problème a mwana na nga oyo na bebisaki na kindoki. O bebisaki mwana yo na kindoki. Mama pourquoi ozui audace courage ya oyo le bango na télévision. Oyi ko benga mwana ona privé to sola na ye makambo sala ye. Nako benge pembeni te po ezali kamwa mabe. Ezali kamwa soni. Nga mama boy mwana na nga moko
onga na boti na ko bebisa ye to saki association ya bata bandoki nga nazaki à terme penda na bato ya bandoki penda nazaki mokonzi na bango na botaka mwana moko ya mwasi na bota bana mibale te misatu te yango epesa inga pasi pona mwana na ngai na bebisa mwana na ngai ta mibali babala ye na ebisaki bango nga lobite soki boboma ye te bopesa ka maladi moboya mabe ebimisa solo na nzoto ba mibali baboya ye tino nga na kososola na kotika na kotémoigner na miso ya bato po basala nga délivrance na tika makamu oyo ona bebisaki mwana na ngai mama sikona kindoki betano ke lisolo esalabaki ndenge nini opesa mwana na tosalaki likelemba bozana likelema na bandoki tosalaki likelema mbongo toyebaki te tokokoma likelema bandoki te toyebokota na likelema ya kindoki totiki ya mbongo yango baninga basengi bana bazopesa nga nabotaka mwana moko te nabotaka mwana moko na nga lobe napesaka mwana na nga oyo nana kosunga nga mwana na nga bana kosunga nga mingi ezalaki mpasi mpo napesa ye yango nalobaki te na opesa mwana na nga te nasengi na bango bobwakele maladi ya solo ata abali mibali balinga ye te bazongisa ye kaka te lelo nga nalobi te nde mibali bazoboya mwana mibali misato ya mibali baboya ya misato ayoki mpe solo abita efali na boya mwana ngo mpe azalaka na Kinshasa yanokaki yango pasi mingi na motema ngabi mwana nga azala solo boye eza bien te efali na tatola mpo basala nga délivrance mwana na nga abika akoma bien yango nde nayaki mpona lobango na présence ya bato nyonso bayebene mission oyo mais eloko nazoka nzoto malili maro makambo okoloba na bate nazina mabele tuna sani bane kwa bolingo c'est grave maman olobi likelemba ya kindoki si je comprends bien bozala likiba banagi na mbongo ni wana likelema na baninga na yo ya baninga ya otesala kanina ya muziki bozala muziki na bino na muziki wana ekomaki ke bochaka mbongo ekomi bokomi siko na bopesaka bana sikoyo na bana baninga pe yo bopesaka neni boliaka bango to basaka neni toliaka bango OK donc bana toliaka bana yaona moni basengi esiko ekomi ya tu na ngai opesa mwana otenga lebite bozwa mwana na ngai te bobwakeleka maladi mobo ya solo po ba mibali ata abali azwa mibali soki abali balinga ye te baboyaka ye nsima na ngo amona kososola na kotika kinduki wana na bongo ya motema na ye sikoyo mpona loba verité mpona mwana na ngai mobala suka nde ayaki mama juste mwana no bazobala ye kaka ebala ezokufa mwana no solo boye mpona nini nayoki pasi mingi na motema ngai bi nzambe na ngai noka pasi mongo aye koteya nga abi mama azoteya ngai bi epesinga motema pasi ngabi nga naza ndoki nabebisa mwana na ngai nabongomaka motema nasunga mwana na ngai akoma bien yaone nandimaki lelo est-ce que solo yango elongwe mwana to marie otiki makambo yango solo ezaka est-ce que mwana sobetela mwana makambo na bete nano mwana makambo wana te solo pe silie solo pe silite mwana yaki po atuna nga mama juste eza nini po na ngai na ka solo na nzoto na ngai yo mto bota ngai po na nini boye na répondaki etenga bizela na zo réponse na sima to lala nanu naone na lala ki nazo koka te nazolela kaka ngabi mwana nga mosika kitoko boye na bebise po na nini nzambe Seigneur donc eloko mo boyitini ngai felo tobola ka masumu no kona kindoka parta kindoki moya kolongola te ne bobwakela kezate kolongola zate ka délivrance ka misala nzambe il faut ka basala nzambe basala po solo ngo elongwa solo wana elongwa ka epa mwana na ngai elongwa nango na komuna Yesu Nazareth. Oh là là sikoyo ubongoli motema ilo ni sali ko bongola motema po moni mwana na yo plus de 3 mibali ba obwakisa ye yaona eloko esalinga mpona bona tala mwana nga mwasika moko bamibali bazoboya ye bokilo na nga asuka na alobi moye na boya mwana mwasi na nga te ifaleka bosala makasi mwasi na nga bonga nga bite na osala makasi mwana ifale abonga kaka naoni na ye po bapase badélivre mwana na nga bapase badélivre mwana yo azwa nga moko pe bandeko babolingo mama azokoka pe koloba milai te soki na comprend parce que avant l'émission j'ai eu le temps de parler avec la maman
C'est quoi en fait le problème? Problème est aboyé. Maman na biso bomoni avandi awa azali mama ya muziki, asalaka ba muziki. Ba muziki na ba camarade bobika ndenge zalaka. Muziki bakenda kokota bonganga. C'est que vrai, selon ndenge mama lobaki awa ko expliquer bien te. Bakenda kokota bonganga. Na kokota bonganga wana balieti bango kindoki. Na kolia kindoki wana bakomi ko travailler po biloko na bango etekama batekaka na zandu bakenda musika. Nde basenga ki bango ba sacrifice. Na kosenga sacrifice wana esengela ki mama na mama apesa mwana moko asaneti sacrifice. Na ko sacrifier na kindoki wana ba sacrifier ba mama nyonso koma ki tout ezali dikelemba ça veut dire que ce qui fait ni moi oyo moko leki si fait ni moi wana ba bango so wana ça l'intervalle ya ba année, c'est l'explication ya maman. Bango ezali intervalle ya année. Chaque année il faut maman moko akufela mwana. Baninga bapesi bana bakufi ekomi na tour na ye. Tellement, c'est l'explication maman bi tellement il y a un grade un peu élevé na kati ya association wana nde imposaki bako ye mwana olexate po azaka na mwana moko. Yi ba misusu babota bele mais ya botaka ka mwana moko ya mwasi. Maman proposaki bapesa ye babokela mwana sort ya solo. Mwana lumbaka solo impossible. Et comment ko gêner mwana? Alors moi c'est kitoko mais soka lekia wa solo muneti sola ko pola sola fulu. Et puis nga mona vivre yango tant on a mekai que tondenda ko lukaye équipe le bien en tout cas ça ne va pas. Mais so tali mwana kitoko. Mama babokeli mwana na ye solo. Siko na solo wana mwana amokene mabala mibal bino mo boyebika ka moi sort de radio solo. Eza na nzela, eza na école, eza na université, makamunyo se plate dans mwana okene bat bazo kima solo eleki. Nde suga alikuta ina mobali mobali wana so yuga balaki ya misatu nde baza mobali en tout cas c'est impossible na bana na mwana moi ça modèle solo l'équipe nde mobali apoki si mwana pasi na motema nde ko le point ya maman en tout cas maman qu'est-ce qui se passe dans nzoto na ngai na moni basai na nzambe na moni na edo simbate solo yugo silanga te nde maman bengaki biso émission Bravo Jésus-Christ to meka ko sunga papa Thomas asala mwana ye délivrance. Yango to senga ki mama soki olingi mwana yo abika sengelo tatola na miso ya batuke en tout cas kindoki utiki bat mama na kindoki utiki obongoli motema oyambi Seigneur Jésus-Christ na bombo na yo ne maman ndimaki oya koleka na télévision. Maintenant on va annoncer sa fille. Elle va demander pardon à sa fille na ndenge abibisa vie ya mwana ye. Est-ce que maman vous êtes prête ya ko senga mwana pardon? Za prête au senga mwana. Et puis ko tika makambo osala wana. Ya otika makambo nyonso ya mabe ya kindoki na sala kasoso na bandoki. D'accord. Maneko ba bolingo na banzi to comprendre makambo ekoleka wa mama aza malba mingi koloba te to kokotisa nano mwana na ye ba mekampe ko solola entre bango mibali soki solution ko monana en tout cas na za kondima ke solution e ko monana. Avant ndokotsa bango na pesi merci na ba membre nyonso ya émission Bravo Jésus-Christ. Boza ebele bokomona kaka to sali système ya bande passante hein ba komona bino ba koleka na C ya ba ya poste téléviseur awa ba komona yango pour te remercier moto nyonso oyo azali ko contribuer na $10. Kasi na bande passante peut ça to kocha ba oyo ba contribuer déjà. Alors je tiens aussi à vous informer que le 15 il y a le 15 mars dans la bonne ville à Lubumbashi nde esika motonio ça a un problème likambo ya kawana benga biso à partir le 15 parce que tout kiti to pemi le 15 to démarrer pour na koyamba batu oyo so balingi papa chic vous allez pasteur olingo le kana émission vous allez marabout tiki olingo ça la témoignage zelangai na le 15 oyo na Lubumbashi na kokita wana kwete bo tato la to pe bo ça ba témoignage na bidon ndenge nini bo ngoni mutema to la spot oyo il y a prophète Moïse Makoma et puis on se retrouve pour la suite de cette émission Bravo Jésus-Christ. na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te
comme sous na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse. Papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso. So ba problème na yo tcha pembeni metale la nzambe. Tika Jésus-Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo. Ba nzambe na sala ki o Papa Moïse ebi sakinga. Na zwa ki Jésus-Christ de Nazareth na planta ki na komisa ki au centre ya vie na nga. Intérêt na ngai nyonso ya ngai e komaki kaka centré devant Jésus-Christ de Nazareth. Na ekoleka délivrance après une semaine. Mwana na ngai akomi koloba. Mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba. Esengo ekoti na vie na nga. Médecin oyo diagnostikaki autiste. Médecin wana kaka ye moko nda changer maloba. Médecin lobi oh, mais namoni changement salami, namoni mwana akomi koloba. Namoni mwana autiste eza lisusu te, mais eloko nini esalami. Nayebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa. Mwana na ngai akomi épanoui. Vie na ngai ekomi épanoui. Nga moko nakomi épanoui. Mwana na nga koyemba nde koyemba. Récitation de récitation. Na yango nakumisi nzambe ya Ozana. Nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga. Meka Jésus-Christ de Nazareth. Komisa yo au centre. Luka délivrance. Ndoko mona bikamwa na vie na yo. Nazwa délivrance na nga. Natambole pa ya ba pasteur. Nazwa eloko te. Mena nzambe ya Ozana ya Papa Moïse. Bikamwe koti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya Ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Voilà, de retour, mesdames, messieurs, Nabandi, Botali Sport. Toujours na plateau na biso, pour te toyamba, mona ya mama na biso, to mekako, mama mekako révéler na makambu eleka. To bo kota na muzindo bo limbisa biso mama ko beta makambu nyonso te, ata mama ya bana na famille. En tout cas, to bo kota na muzindo bo comprendre s'il vous plaît. D'abord pe ko tuna ma mitune belé pour to sala mama sur passe. Donc to senga qui est vraiment maman boya qui mais pour na respect na épée pour na respect à famille na yé. Voilà, beaucoup de langue s'il vous plaît. La grande, bonjour. Bonjour. Ça va? Je vais bien. Maman? Maman, je l'ai là. Azole la clé, Vanda s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez Vanda? Bobengi ngai pressé nazaki kutuna musala na kati kutumbangu. Mama obungisi eloko bato to ndenge nini? Non. Ça va? Ça va. Comment on a? Fatou. Maman Fatou. Ok. Tu vas bien? Oui, un peu ça va. Un peu ça va. Comment évolue? Comment il est carrément? On va bien? On va quand même déranger à Kayo? Ah oui, je peux dire oui. Naza vraiment makambo ebele na mutu nanga. Oh, nga mo peso na fante de kela mayele nanga. Ok. Boni semeki. Ba yisinga yi ozo bala karate. Ala na yem nangola samba za bien. Aza bien? Ok. Boza mboyokani. Te. Boza mboyokani. Pourquoi? Namona tandinga expliquer te. Makambo na vivaka. Et comment il est kana mayele na ngabo moto papa. Ok. Aza maman na ngabo tinga. Anyoko mi pona nga naza pona salelo. Maman na ngatika makala. Maman
alokota ba plastique aketeka bafutela kaminerval. Au fur et à mesure je fais grâce na koza msala na msala nzambe asungi mpe bamatisinga grade nazwi mbongo nasombeli mama nanga lopango natie na bacondition ya bio mais arrivé na msala nakomiso nafandi na bami na ngai ya msala bayoka ngai isola nzoto onga moko na miyoka yango te nayo bala mama liboso na bali memo akimi ngai ya biso odeur na obimisa yango te nazonga na famille napanisa na famille natuna naye napanisa mama aliyebisi mama qu'est-ce qui se passe na nzoto na ngai nde nazalaki naza subongo te mama alobi kende oluka bato basalisa bokoko basalisa pour que solango meka mpe kosila basalisa na bafaso nyonso papa esimbi te naolinga mobala mibale naolinga mobala mibale memo akimika mpona sula nzoto papa oyebate nini ekomela ngai oyebaki eloko bato te okota ebonganga te eloko te natikala na oyeba eloko motu te mama nanga kolisanga bia natikala nanu te simiti moko nakomamisa sola nzoto papa je ne sais pas nini eleka ameka po tuna mama apesanga ata réponse te sono tunaka mama vandaka kima ebisangaka sa patience je ne sais pas papa omasi kitoko boye nana nyonso na mituka naza bien nazalaka bakamara te mpo sola nzoto nga mona bimisaka ezalaka vraiment insupportable nayeba te mbala misato okomi na niveau nini na ye c'est de pleurer apesi déjà près d'autres awekinga sola nzoto ye mpe esimba su te noyeba te papa so nasala nini so mpe nayeba eloko motu je ne sais pas par contre sola nzoto yango ya sola nini sola fulu solo bayebisa ko sola nini solo vraiment emabi solo ya quoi imana munoko to imana nzoto mobimba ya odeur moko insupportable ngape nayoka mwa solo moko un peu bizarre nyonsoni mwana fanda ta miso bato esete sikoyo oyokaka ndeni esalaka ndeni ntango obimisaka solo mabe boye papa je me pose autant de questions na minika bien je de parfum itaka po te yaka ata natie ndenge nini esimbaka te nayeba te ezala nini bongo soki bayebi so moto asalaka bongo réaction ne kozala nini asalaka bongo so moto asalaka bongo amonani il faut que pour maman avant d'alimbisser pour maman il faut que apesanga raison nini epousser pour que abokelanga isolo oyo nazala nango na nzoto il faut apesa raison oyeba pourquoi abwakeli oyo solo oza nango na nzoto bon so apesa raison après okoki kolimbisa ye avant il a cherché une autre moyen parce que na se débarrasser nazala mpe aliesi na solo oyo nazala nango na nzoto ok maman est-ce que kosola na mwana aza d'accord mpona kosola na ye ok matia mongongo sola na mwana azali mwana ye mwana pardon atonga mama wana ekokwea na se ya makolo longamu nabotaki yo yokelanga mawa sunganga ngamu nabebisaki yo boko masolo bongo ezanga mama na yo tosalaki association ya bandoki
abotaka mwana moko nalingai te na boma yo yaya nalingaki te na boma olimbisaka yokelanga mawa nafuka mipango naza mwana nokotika ngai te namu namemaki 9 mwana libumu pardon kotika ngai te pardon mama limisanga yokanga pardon mwana nanga nasengi yo pardon okobonga nga mwana fongoli motema bakokomona mabeme na bomi yo nazalaki mabe te yango natikaki ezala na mwana yo kobonga passer à côté yo kobonga pardon naza mama na betande na komilo kwa mutali boma kolata malonga ezate pasi tane na cha bakitambala nana kosola mwana ngana byaka na moko yokela mama pate Sophie, nazosala nyonso bapase nzamazali nzamaza solution basolution mwana nga limisanga mbimaki badinisaki yo 9 mwana libumu nakangaki mokolo te nabotaki yo eza foti na ngai eza foti no te pardon mwana nga yokelanga mawa na miso ya bato nasenga bolimisa okobonga okufa te yokelanga mawa nazaka mama na yo okosoma mama mosusu te ezaka ngai pardon mpona na kiti kimia nakomelanga mama apoti ngai mama mtia mabe mtia mabe nyonso tingaka salelako mama otali tadubli wana te mama otali tati ya mama odiesi nosanga mpona mabe pomanga kasi na beso nyokola mabe pomanga kasi nakela ngai mama boye Yaya. Est-ce que vous avez un condimateur qui nous a bakouvi? Ça y est, vous allez chrétienne, au Sambelaka? Vous avez un condimateur qui est solo et aussi là. Est-ce que tu crois en Dieu? Je crois en Dieu, père. Et pourquoi aujourd'hui tu as vu dans un cas? Ah bon, pour la ligne, parce que maman est michio, est-ce que c'est mieux que tu as fait la vie là? Papa, il fallait attendre tout ce même maman n'a été. Il fallait attendre tout ce même d'abord t'as raté mais ça la moquille. Maman n'a Waouh, ça fait très mal, mesdames, messieurs. Si vous comprenez l'histoire, donc pour ça, monsieur Bimame, je très mal, trop mal d'ailleurs. Monsieur Nessika, qu'on a moi, c'est une jolie demoiselle comme ça. Pour être un balignon sur ces planailles, mais à quoi dégager odeur, il y a un saranati. Pour la nini, maman batoyo, quelque part, écoute, ça va cotiser, va conduire une erreur, il y a des qui vont pour quota. Tala le loyo, à l'umbisi moi l'année solo, moi na moko, ou yé moko boti na mokili, moi na dégager solo. Mais ce qui m'est, ils ont étonné moi mouké. Maman, tant à boire qu'elle a qui sort, alobi a épargné na liwa, au lieu moi on a yakufa, lié à ce peu la boire caillé, maladie car solo. Mais nous avons aboli. Tellement nous avons maintenant tout d'abord à protéger moi na moi moi si, et puis nous avons on a 6 000 mots ma maman oyo aya ko ba makamo na télévision. Ce qui est étonnant, aussi ça n'a pas ça, mayele. En tout cas, est-ce que au colim sa maman na tu peux pardonner ta maman. Tu peux pardonner ta maman, Fléchie. Pendant si petit. Je n'ai pas dit pendant si petit que sa maman va ta soeur à boire. Maman, que c'est la souffrance, maman. Maman, ça m'est.
Beaucoup c'est là une fiancée, il y a mis ça tu a la grande. Tu me comprends que yo ka epinan. Est-ce que je solo ngo ou ya yo ka ya un modèle ni. Beaucoup c'est là ngai. Mesdames messieurs parce que ça fait mal parce que ngai de na solo yo na yo ka na mona un peu moi un peu mais ndenge bazo gravisa monter. Est-ce que solo ngo ezali ka rapport na mobali to pour na babitu ngo ngana ngo moi solo mais ya muke. Hein? S'il vous plaît, vous pouvez commenter on a vu nous, vous pouvez ça conseil, vous fingater, bah conseil. Hein? À ça la nine. Pour ngana kuni maki solo ou aussi là. Si à l'homme ici ko yoto ma fabeta ngo chema bogo aussi là. Je crois à mon Dieu. Même que Seigneur Jésus ça comme ekulu pour na biso ba ka modèle oyo. Tu peux mama kama modèle oyo. Ndenge mama oyo tatoli andimi ko tika aussi là. Aussi là. Beaucoup de langai fiancé, comment ça s'appelle? Dieu merci. Dieu merci. Ok. Le maman tout belli. Ou le bi moi au limite ça Asa maman non non une pisage. Matiki Papa Dieu merci, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Joyeux ici s'il vous plaît. Nous sommes tombés ici. Comment dit maman te? Bonjour. Bonjour. Nikamuni nazomona. Fatou. Eve. Où est allé? Yozolela, maman Zolela. Hein? Fatou, il y a quoi au juste? Hein? Dis-moi, il y a quoi? Problème ça c'est vanda comme ça plus que problème. La caméra bouipina donc on va filmer batuzani. S'il vous plaît, est-ce que vous vanda? Il faudrait que tu ça pour ya. Tu poses ça yo bon limbi ça biso to posaka. Mais voilà non mon s'il vous plaît. Est-ce que vous avez expliqué? Bote na yo. Bote papa. Comment on a? Papa Dieu merci. Papa Dieu merci. To ya miyo na émission na biso. Comme on a biso awa bravo Jésus-Christ. Donc ça le coup moi pas ya Jésus-Christ. Oh azali nani? Fiancé no flat. Beta biso na lisolo. Nini ya mabe o remarqué pas ya maman Fatou. On voit les alikambo. OK. Aza fiancé na mona yebi maladi o ya ça. OK. Mais na ko lu ba mona bi ba caméra. OK. Parce que maladie wana biso beto stoyer bien. Abim sera solo n'est-ce pas? Papa, est-ce que yango olingo ki maye pour zoni msaswa? Bon, il y a comment que Fatou administration. Fatou. Donc, il y a beginga ah yo ici au lobby yango. C'est ça. Pourquoi? Maman. Maman. Papa. Pourquoi tu es niveau haut? C'est rien sous sécurité. Hein? Ce qu'il faut administration. Non mon acceptant non c'est pas. Parce que yango ko ki yo le bon pendant la TV. Mais il y a une bouillarette pour la solo. C'est ça aussi le problème. Pour les mis solo, on c'est d'ailleurs que c'est une bonne cabona. C'est l'on va dire, il y a maman Fatou. Si vous avez un problème, qui mène à jamais vous partirez ça. Si vous avez une fois TV. Ça c'est écrit en mal. Mais il faut que jamais vous les gardez dans la TV. Mais papa. Maman Fatou, na maman na bango, bah un problème. Problème? Oui. Est-ce qu'on peut expliquer fiancé là? Fatou. Problème en Isaïe. Je me tiens à ma soeur, mais ça maman. Quoi? Maman me dit c'est pour qu'elle me solo. Oui, c'est maman. Maman. Papa Vanda s'il vous plaît. Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez? Ce n'est pas normal. Maman. Est-ce que vous vendez? Maman. Maman, tu as un niveau. Hein? Mon naka au moko yo boti. Ton neto tamoli. Ton sa solution te do yo moko sana yo. OK. Vous n'avez pas de solution.
bon c'est surtout que ceux qui peuvent pas tout ba talisaka tout le monde ndenge waleka kana ba TV wana OK jusqu'à présent sur les aussi la carte yango ngane biseke kilo wa sur les aussi la carte mi vendre na ndenge na nga pena mi vendre na ndenge na comprendre tout temps sur appel qui tout ça maman ce que sikani yango moninga dans la carte kuna musana au sala na ya maman personne na kota na mona caméra voilà donc selon explication maman azali na likele bakindoki wana nde basengaki basala sacrifice à mwana mais maman monaki olia pour mwana apprécier boakele maladie ya solo ya tout en tout cas c'est que vrai kobo a été solution pour monana zana mwasi na yo boluka solution ensemble bandi nzambe ako ça la sorte que bakame sur les bien entre temps Thomas Fabien aluka telemata ayawa telemana bandi sike ezate aluka ya akota Thomas Fabien s'il vous plaît toi bosenga na yo awape parce que senga onte bonjour papa Thomas bonjour papa telemana awa s'il vous plaît bon message bino telema basay na nsambe limisa papa limisa vraiment Thomas Fabien oyoki makambo ndenge leki boyelanga kiti s'il vous plaît. Vous allez m'osaï dans Nzambé. Merci beaucoup, Cordoueli. Voilà. Vous allez m'osaï dans Nzambé. Olandi, na bokebi makambo il bayo. En tant que m'osaï dans Nzambé, ni no wiko le bapona maman ainsi que na moi. Merci beaucoup, Papa Chic. Na kolobaka na bango balete, je crois, papa pe a conseillé. Premièrement, na olobana na papa. Makambo ekomela akaba et surtout ceux qui oza mwana nzambe oza na bilaka yeba ke wotikala jamais koleka na nzela sans que mungu na bwake lo dibanga ndenge ba koko balobaka dibanga babwaka kana manga weza kotela donc tant que nzamba che makambo malamu kati na okutana kana makambo oyo vi na yo ekozala kana bitu eloko na koloba fortifie toi papa malgré oyo ekomi c'est comme Zamba peso makasi parce que solution ezali. Na nyonso esalemi mama je crois akosamaki parce que monguna soki azolinga ya ko traiter makambo na vie ya bana nzambe o bazaki diba. Ayela kana lukuta moko boyo ko yeba forme na ngote mais abeti yango pe okoyiki na kati. Po kolia likelemba na bato mokili. Solution ezala tala bakosi au départ ke ikelemba ezaya bongo nzoka bazolukande ba vie na kati balie déjà na bana ya baninga na bango nyonso tout mais siko mwana na ye ninga saboye aza mwana wa pambona mingi on moni que à travers ka muto ko kai ko livrer na nzela ya mabe nzambe pe a permettre que mabe salile na ndenge bango bazoloba makambo ya solo oui c'est bien bon eza solo moko eza spirituel donc c'est un esprit au bachekati na ye ya omoni ezo créer makambo nyonso mais nazolinga koloba ke monika rande to vandi ne pembeni solo oyo eza sona amen parce que mama déjà asali malamu ndenge atubi un Jean un neuf ezolo bien que ceux qui mutu atubeli masumu na ye Yesu Christ aza fidèle pour na kolimbisa ye pe ko kangola na mabelonso donc effet déjà ndenge mama atubeli c'est-à-dire olongoli pe bilaki mabeli pour ya amen pasteur mama ceux qui ondimelaka Yesu na bomoi na yo Yesu aza na pouvoir pia kolimbisa kolongola o na kati ya pasi nyonso za o wana omoni aza peni na o aza mbai et question c'est salemi je crois papa o moi sina parce que omoni libala nyonso mona kana ebandi libandaka na bitumba eza libala o ebengami na gloire ebele eza libala oyo lipamboli ya munene za c'est pour cela ozomona makambo imaginez que yomo oyeba ki cause ya makambo ezaki na kati ya bomo ya mwasi emso ko kanisa ke mwasi no sokola bien te nzoka eza iloko moko spirituel babaki na kati
na koyebi soki na bokasi ya nzambe na biso solo oyo eza isu na pouvoir likolo. Je crois après ata émission tokosambela nga na bino yo moko opesanga raison. Je crois bokozonga po bote yaya Pasteur. Maman na wakosama. Je crois moi envoûtement na ezana msusu muke likolo na ye tokosambela pona yango et que âme na ye lokola ezaki déjà travailler quelque part nzamba kozongise akozala malamu tenir rigueur parce que aïe kobala solo wana eza sur la aïe pangusa mayami papa Mwenga ndo pangusi pinzo liwana ndenge pe pangusi pe pasi nyonso balataki. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup na papa Fabien. Maman Nzambe apambola na ndenge ndimeli Seigneur Jésus-Christ otiki mabe. C'est pour le grand la délivrance. Thomas Fabien ako sambela pona yo. Papa, merci mingi. Na ndenge uye na émission na biso, kuza biso na rigueur te. Limbisa biso ne tokosaki yo po ya kaka po Seigneur tout si likamo yo na kimia nyonso. Na banzi maman na kobanga ngana ebisi te tokosi sa dossier oyo. Bandeko ba bolingo tokomi na suka ya émission mko lelo. Merci na bino ba mozaki belé kotala biso. Comme membre soutenir émission oyo na $10 nzambe rozanga te kopambola yo. YouTube peut sali système moko mone bota la bota en direct pour il y a moyen de contribuer qu'on peut savoir ba cadeau à travers ba live. C'est possible. Donc nzambe apambola biso ce qui Jésus-Christ a zonité to kutana pour l'émission sika. Bye bye. naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye na kwei na YouTube na chaîne namoni Papa Moïse ayebisinga alobi bosana nyonso zo baproblème na yo tia pembeni metalela nzambe tika Jésus-Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo Papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus-Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus-Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana nga soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya Papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba. Pe musala na bandaki kozwa te. Na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami
alors nakumisi nzambe ya ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. MK Pacific Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar.